mars 2022 awa toza na capitale démocratique Congo na commune pilote la commune de Maluku c'est une grande commune de lelo awa na le prophète comme de Kolo de grandeur baye kosambela longo na bana na Nzambe kolanda ndenge ba message ya kitoko avant kolendisa bana na Nzambe partout bana na famille de l'homme de Dieu, le prophète Condé Polo Dominique, merci cher téléspectateur, pour mon ami, Yolanda Matéa, Merci pour responsabilité. Amen. Merci beaucoup. Il faut continuer pour servir le monsieur Tigani Fotokoma. Surtout tant il y a acclamation. Bato koma na bisika baninga busuzateur. To bandi banda serili moko anseleti banga manzoti mangenge toleki na combien de cellules? Toleki na 8, etikala encore 8. Donc pour cette occasion pour te parvenir to kuma pesika baninga bazali. Amen bande kona Kristo. Je te dis à les jours à ma santé. Le sambo est le gars qui vient, n'a pas fleur, mais ça quand même bien, florissant. Mettons toqué n'importe, prière, makila, ata. Moi aussi, monsieur Javert et mon année. C'était compliqué. Et tout ça qui nous a bien que. Comme on a makila le sambo, c'est à tel point que j'avais dit que makila et tout le monde ça ne va pas du tout. Si ma micro bande qu'on a sobat qu'elle a bannière peu à leurs âmes, mais c'était pas sur un de mon abino et mon ami pourquoi pas et l'on voit qu'elle est libérée. C'est vrai que Bamsuba son babilokwana, na makila bateau, na ba sacrifice ne na tenge, Yahweh ayo que la bateau vient sur tambla na bisika na babilokwana pe mawake, bakam susu salimate, bateau bazana kimia, kende on a vu la ségue pas na tate mon na kapé. Et qu'il y ait des fois sur danger, mon année est écarté. Parce que, comme on a dit, ma bande de oh, bah, ça qui touche la macambouana, ça ne va pas du tout. Parce quelle atrocité, quelle douleur, et puis, ça ne va pas ici, dans mon témoin, on a dit tout ça, tout pour toi encore, pour la seconde fois, tout le monde est ensemble dans le longo. Amen. C'est vrai que Maluku, eza place ndeko na bino ayaki mosale lekaki na centre kuna mosale lekaki na ndak pe alors zan bandeko mibale babino no prophète okende maluku tokende opema tokima ekokima bato baleki mingi toye na maluku tokomi quelque part pembeni ebale topemi me topemaki pete bato baye ame prophète mobo yebi nga ndenge nini lisolo mpe bandi wana olezela repo ekoma ye mosala na mukolo na idée église banda na malu tina ndenge église banda na malu comme par aventure metala lingomba zoikana na malu kumba komi combien de cellules 18 16 cellules mamboka mukebo 16 cellules ou tout bandeko 16 cellules peut tout le monde même quand même chaque cellule obipana bipato tu croyant que ça amike menzo kande ya minene marqué baninga bamsu bazali kolo kuna moyo ko mataza za kuna te si on savait peut-être que on na ba moto to komi to kiti to matala ba moto prochainement bato baza musika to banatambula ba moto pour esika parce que to moni boile dimanche au kone les gars place moto kiti na lubwa ko moko impossible ko mata et puis ça qui somo na makam donc toza toujours
en pleine tournée pour nous montrer na baseli nyos ko chalo sam na baseli nyos pour ko la pesa bino molende mpiko pe bolingo pe bobota kolanda iloba kilo suka ko lemba izala te ok angwa même ndenge bozwa ki occasion gloire à Dieu ko la pambola ba konzi pour mais ça pesa ke sika na motema moko bisika mingi to somba mais à mokonzi ya commune pesa ke sika ko le père pambola bino bozi pe makoki botongi clôture mais ya wa fungola bino nzela bozwa makoki botonga dusumo eloko moko parce que nambula makashi sachez-le que mabaya on sait pas na c'est iliami mokolo mosusu bokozala en plein de chambre souvent mbonge mopepe makasi risque et pour sabato les obat et ça sous tellement c'est tout côté qu'on a bien peut-être même côté pour na mopepe makasi to les kolongo et ko kata mto abato babi prophète a sacrifié bat donc il est grand temps que la fungola binondela kanga ka motema te ko la salio sala même mutu moka kotonga bisika mosusu bande ba opesa mutu moka azotonga ba selile même na Braza même na Gabon mutu moka azotonga même na commune ya Kishasa pembeni na Zandwa mutu moka azotonga atongi pe ye moko pona lingomba tata qu'est-ce qui empêche ko la salle bino pe obambi ata 3 niveaux awa donc ko la salle bino quand même ndeko salika moi bureau pona iloba vraiment na msala bosali merci beaucoup mais oui tikali yawe asa la bino afungola nzela c'est impossible hein? Bah frère c'est impossible malgré bolingo maluko sekitia ekiti bopona neke wa bolingo ikewa ndenge bozaki ofuko molo bozaki penta chaud chaleur makasi banozalawa mana moni on dirait chaleur et donc bodimne botiki bolingo siège ya maluko 16 c'est boboti quand même hein? Mais alors salam nene zalao mais il va bon dimanche frères et sœurs gloire à Dieu et c'est que pas na motema nande ko na bino pondeki bolanda ka iloba bolembakate bozoyi kampiko bozana kat na iloba salela ya wendamela yo lilobo yo but principal mukula suka komona mboka na ya moni moebi à quoi bon kokoma na buzio à quoi bon ko réussir mais ozangi lola nana lingi to bonde la minga koma buzui azana kozwa mingi mais azanga lola donc na bino na besoin moto nyonso sika komi azaka na kimia izala te malgré tout tokoti entre maluku moto moko kanga ki motocycliste moko après tu as salaki nini pe abomi pe abotoli moto mais qu'est-ce qui ne va pas mais pourquoi so lingi de ona botola ta moto tika muta vivre pe bande wana biso bana raison bande ko ba motocycliste batomboki basali trouble kuna bolingana kamingi c'est pas au sala scandale mais comment on a l'état atala kamwana malembe que se faire justice to ko se faire justice c'est vrai que peine izali ponde kona bango akei esika akei banite naba oyo bazana motema ndengwana motema ka obongo moninga moto lokola yo maboko mibali lokola yo makolo mibali lokola yo ndenge nyonso kana yo zomona te moninga ko ya pona eloko na esali na page mitoki qu'est-ce qu'il va pas monde et comme il va monde à l'envers mais à quand l'amour pour qui mieza na moto il faut que paix est établie dans le monde. Bino bat boza ba artisan ya paix. Lilo boza na bo yembo boyemba ka AI établir ka kimia ya walinga ki mutavanda na paix na kata mukili. Malheureusement, le diable impose à l'homme, pour l'homme, à vivre dans la jungle, à vivre dans la qui-vive, à vivre dans la sauve qui peut. Qu'est-ce qui ne va pas mukili? Malheureusement, commune, où ils ont un exemple, ils ont la kimia totale. Un jeune garçon na wazali banda à quoi bon que ça trouble na kata mboka na ville na ville na yo vandi un jour développement izala ketika la kandeke za maluko ala lo maluko banda ki bien na ba construction a bien maintenant ils ont s'enfoncer
qu'est-ce qui empêche Maluku et matin encore que les cas, pour ça quand même commune moko, ils ont toujours la lumière, ils ont toujours l'ampleur. Vous êtes le mieux placé pour pouvoir apporter Kimia. Parce que Yahweh en a besoin. Il y a pas pour n'amener quatre netando basé belé pour te babi kisama. Mais le bozolanda, ataba tunio, banda on dit mais là qu'on a aux joanines. Yebisai ko uzana retard. Oyo mutu na mutu Holanda liloba mukola suka komona kamboka na yawo. Eleki nyos. Eleki mutazi mbongo mingi. Eleki mutazi tout ya mukili. Même ata mutazi libala Maria akei akufi célibataire atikali. Mutake obota na mukumba memba jimo akei bana batikali. Yawo mona kite akeko bota. Pour battre la mama wana. Donc ça veut dire qu'on a nzambe nyos on les aba accessoires. Eya temokana yawe ko eko kisama ozo mbongo te talela ya bien aimé, ne mets pas le monde avec les choses qui se trouvent bolinga mokilité na biloko nyonso zakat nango moto nyonso zaliao et un jour bandaki mais ils appellent un jour obligatoirement nande koneke ko telemiao ils appellent un jour à aucun à quoi bon ko landa nyonso mokili accessoire yana tinate etika laka danda nzambe na yo bolingana moko na bino wana nzala yebisa baninga place yo kuti baninga bana fufu kota lia ndeto kuti même na niveau États-Unis ba jamaïcain bazali atam mo asombi bulanga mafuta batinyoso basaleli yango moko akotomboka te moko osilika te moko azimbu mafufu babengani batinyoso basalaka 20 50 baoli ensemble na maboko kuti bakongole bakokana maboko te boza batumoko bozimo bonsom mais bolingo nde bandi olongwa lilo bezana besoin jonge sa bolingo mais comment que muto akabila moninga po alia po bazala bien batonda o apesi aselinga poison mais qu'est-ce qui ne va pas étant donné que ils la raté mais liloba rôle nango pour établir paix na kata mokili rôle nango kozongisa amour entente entraide mutuelle ezala kata bino bosala yawo ndamna bino botosa pe malakona tata kotosa dim offrande c'est vrai que malukondire bakomi kolemba batosa mingi mayowana te je suis dans la joie parce que belle lurette na ka shuba trouble ba tumulte belende isaki na malukote on dirait paix économique régner mais alors bosala effort micro misele ko ya awa etongama moi eloko bien ce que vous avez fait oui c'est bon mais c'est pas durable Nambonge na mupepe moko amabe très dangereux et bo arranger même avant que tu boton bo arranger bato les mati banzete zo ezala moi kolemba lemba bo renforcer encore s'il vous plaît pour un jour danger za la tête okani hein vous comprenez bien nabi mabe ya wesal bino nyo kolo asal la bino na liloboyo wa sel la kaya na motema moko omona pasi ata pasi ye nkola kolongo yango lokola na mopepe pamba tout est possible à celui qui croit sosola liloba landa liloba sala liloba nkolo akotika yo te to sadim to sa offrande kola fungola bino banzela ayos isani se tombwana ndenge kozwa kanga motema te salela ya nkola kosa Misalnya, emo prinsip na komisi na kata bilo bela la ite kota ibili na kwa wewe kutoka kwa mikolezo ya kwa kaya bilo kile za kata moko na moko mboni na makasi moko na bila la kazala te kwa dapo leo kote sabi na ndao tango yebo yebisa ke bandi ko kula tikalibi na bana lobito lek yebisa ko kasolite malade yebisa baninga tao na malade oluka moko abeli esi ça difficile et belé à bateau pour pas faire un traitement bon à un traitement hôpital et c'est ça difficile non donc botika moninga na bino ata baza la disi boze belé prenez tout le monde en charge pour qu'il mieux la mutaza la toujours pour mona que oui bande ko nanga molimo bazar kolo abattre la moko na moko to kali hein ko sege pana tata Zam na bumo tata mza sali kona sema tuan pelu kumpeke mboka na bole na bole ngono munene pena kuboto no tata zo mo sapona yo kusali bote se na kubikisa no tata wali zam na bumo zam na ngoya zam na kimia
kemra likolo sala moko na moko pole longo tana libosa moko na moko boto ne kana kata libota limsa libota to abata masumtangla libota mabonga to sutali mabonga wa hotel mali chok boge to sali bule tata bulisa libota na bonge bini tata tana makasa moko te kata sika pona kwa bonge bini nyoshe ko teke pana yo nzam na kimia bolingo tata mwani mu santi kana likolo kana peka ta bongo na tete mokando tata eko kisa makata babura bino na kombre Christ na Nazareth na ngwa mi mo centre libere libera kino bongo na seko amen. Boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci na bandeko ba 100%, merci na bandeko Zeke. Merci na ba papa ba mama. Merci na ba bujika pika le ba kolo akala bino koleka. Basa nyoso maluko mobiba kolo apambola bino. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, Boti Kolanda Mate ya Moumbu na Nzambe, bana Nzambe, bapambwami, bana Nzambe bazili, bamboli, tozo continuer, tokesus na église, c'est le bana Nzambe toujours na commune ya Maluku, partout dans le monde, dans le zone d'Abisso. Voilà, sa grandeur, on a continué à Mutuka. Merci beaucoup.